Bonjour, bonsoir, abonnés à Bisso Nyonso ya Congo Cool TV partout dans le monde, place Bozwami. Toujours dans l'émission na Bisso ya face à la caméra, babi, abonnés na Bisso ya Congo Cool TV. Na yesu liboso na bino. Na ye lisusu poto beta li solo moko ezali très important. Li solo oyo epesa ki nga pasi ta onalanda ki yango na mitu la binzambe. Est-ce que makambo esa mami na bana basi comme suna mibali? Na mituni nzambe zarami na bana basi comme suna mibali. Et merci na nzambe asali ki nga na bino to mona susu mokolo ya lelo na émission ya face à la caméra. Babi na kati ya face à la caméra ils ont ba genre belé ya ba émission to sala. Ba genre belé ya ba émission to sala ka. Awa siko bomoni siko mwana mobala bimi abete bino li solo. Et là avant na banda na rozanga te ko remercier ba partenaire oya biso ba soutenir Congo Cool TV na ba façon nyonso. Ceux qui n'azangi ko soutenir pesa bango ba merci à ils ali sou na miso nzambe vraiment. Et là directement na moni fumunsa ku fumumpa depuis Londres. Babi papa oyo asimba bani makasi, asimba équipe technique ya Congo Cool makasi. Rédaction mba Congo Cool TV et si pas fumunsa ku fumumpa. Et là directement na moni susu la grande dame Matondo depuis Londres, babi moi ça pembe, moi ça boya les sous, moi ça boya problème. Ah mais pourquoi pas alors Moufengi depuis Canada, babi moi ça chocolat, l'or Moufengi. Hein? Omoni e pa na e ezarate ke o alo barebe te ezara giga leka kuna. Giga boni ba mapasa. Ah mais pourquoi pas na pesa mbote nanga ebele et pas Beni Kilonga, babi moi ça pembe, moi ça boya ne makambo, moi ça va na e calme. Beni Kilonga bambote be na musika pa sozali. Ah mais pourquoi pas à couple Laza na boda bongo papa Sami Laza. Ah mais pourquoi pas na moni mamoko la grande dame Pierrette Laza, moi c'est à pembe. Hein? Babi moi ça pembe depuis Allemagne. Et bambote belé di sous appelle sa maman Monique babi couturière ya makasi. Hein? La belle Monique, maman Monique. Babi oya tonga bilamba mutazo sepe la tongi lamba botel weekend non et lamba oh ça va. Et merci na bino nyonso oyo bozola na biso na minute bozuli bakoko la na biso di susu la remix bino po et a blague te muta vandi devant TV avant devant téléphone na atala rabino atala bino beta di solo mo boye et yo qui epé ça de bien. Mais di solo le non c'est na sepe la mingi bo benga biso. Après mission bo benga bo pesa ba répondre bo commenter. Même attends l'émission commenter yango par rapport à Oyo Yoki. Est-ce que à ça la continuité ou pas? A comme na suka comme senga lisungi. Et ça événement o ekoma ki et pas ndeko mobwe. Biso nyonso na 4 personnes tozaki de pesa ki ba idée. Mais ba idée par rapport on est pesa maki. Donc si siko conclusion na ils ont mérité. Ba msusu abi ah yemora bandaka ngo aussi sango. Et ça un jeune garçon moko azako vivre na moi sinae. Alors moi ça va vivre na ye avant ne bambula mingi tabi bambula mingi donc ba beta ta 15 ans. Ba 15 ans ba vandi. Na 15 ans na ko fanda. Et ko arriver que moi si azaki musala. Moi ça azaki musala. Mobali ala suna musala. Mobali na musala te. Moi ça azaki musala liboso ndeza la kaka zu musala. Et comme il kosenga siko OK, moi si à travailler à chaque jour. Ba biloko ya za mingi na poto a. Moi ça travaille mobile avant de ata la bana mais so oya awa ba mi balé ba balana na bango te ba sali na bolingo na bango 15 ans. Mais ba balana te. Ba sali 15 ans na bolingo. Moi si tanga zu musala, akomo ke musala. Mobali avant ni na palais. Bala vana na ndaku. Avant na palais. Moi qui ne pas dit moi beti moi dame nae moi repé boé abeti moi tout na coin ce bama ça va bazuer ba bimisie moi bière ameni moi bière nae et quoi arriver que moi si kuna na musala wana aikolinga ezaki na jeune moko a déranger qui kuna jeune papa a déranger qui jeune papa na azana bana 4 ana bana 4 tobi jeune papa bon tout le monde est à âge à 40 ans. 40 ans déjà. On a 4. Yépe moi si atika na bana akenda.
banda kenda ne voyage pe atika na bana wana abala na epete mais moi si wana azana bolingo ya mobali ne makasi aisa mbande ke ngata tsazi musala na osala so nazi premier mois liboso deuxième mois il faut na peso luka eloko osala a mobali pa ndima kabi eza ida malamu vraiment ide za malamu sala yango yaki suko arrivé na kata musala dérangement et comment qui trop et pas ya jeune papa wana a comment ko déranger bino ebi basa kichasa yepo na mona ka sala ki malamu ya kondima papa wa jeune papa wana pour a sauver mobali na ye alukele mbongo abanda osala mobali pe subuluke mwasi na ye alingi de alibana mais moi ça na musala tongo ba poko azongi na ye après ko lingana ba mi balé ya mwasi na mobali ta balingani jeune papa na aki ko proposer likambo libala ya bisaki non na raisonner nanu mais ye pe abombelaki jeune papa na teke azana mobali na biki na za mobali na ngai mais tant que ko zo lingo bala ngai est-ce que bite ko ça trouble pour mobile na to beti ne 15 ans tato beti 15 ans malgré ba difficulté mais to za kabiso mbale ya habité wana Alexo era pamba ndimanga na bala yo ya isaki non tikanga na raisonner moi si azo ki ta raisonner ajuta raisonner bino soki ezaki akobalanga eza malamu na sona mbongo natinda mobali na ngai ona lingaka mingi akende libanda mboka so ake libanda mboka nde ekosunga ngai so natikali awa to balani na ye so na zimbongo mbala mona nani mobali na ngakuna ana na bona sunu na ngai libala ba ide wana ye mboka so akyango mutasala kite oye sali ke mobali wana pe asala vengeance c'est pas ndeko mwasi mobo eza a cause ali solo onga na betela bino eza histoire vraie baboye na bisa Congo Cool TV lo mufengi eza histoire vraie mami matondo eza histoire vraie oyo ekomelaki ndeko mobali wana après ko so idée wana ke atina mobali nae na libanda mboka po mobali o azoki anja papa na azape na mbongo ko zoyi l'état azolinga azoye po atinda e mobali saki non ngai déjà na lobaki na rosala business na Congo awa na otikala jamais comme malibanda mamba libanda na ngai talanga nante ya non chérie soko bimi libanda et ça bien pona yo na ngai atuni ozimbongo wana wapi ya lokoti na ngai libanda abi naza mwasi mobali pe na ba résistance na za ina ngwana devant mwasi et ça là que a stoppé dans ma caméra on a poto on so ya voyage nga sala selon ye abaki ya mematinde libanda mboka so Turquie so qui peut France Italie ka bango mais abaki libanda mboka après 4 jours moi c'est allé à Bino nga avant na pesa mobali au côté aux réponses et c'est nga il faut na zo temps ya ko convaincre mobali na nga à voyager pour nga tika à l'aise moi ça me ko ça ne son mbala boy abisi c'est comme ça yo tika nda kuna yo ngai na ke luka pasi ninga na fanda pour dérangement non et comme makasi oko bisanga libana mboka jamais sans que donc na sene lo monter na mboka na nga a asaki bon ça va to vanda biso kaka po ndako na pe mutaka mo futa ngoza mwasi o ba vanda studio ba vanda mwasi andimaki libala et pas ndeko jeune papa wana andimaki libala esalamaki na kuku et quoi arrivé que tant mariage wana salama na ba invitation ba pesaki parmi ba connaissance na bango donc ba mi ba na bango connaissance les ka mobali pe azaki parmi ba camarades ya ba camarades de jeune papa wana les ka mobali ya mwasi donc aza ami moko aza ami na leki ya mobali donc l'invitation na roba nini mobali jeune papa wana ami na ye alinga leki
ya mobali o ba vivre na mwasi wana ndako. Ye pa bien que oui, il y a mariage. Amona normal ba benga mariage na kenanga, yo mbika ba jeune fille baninga na bango. Akene mariage. Akomi na mariage, ba vandi pe bien. Papa ba vandi pe pesa mora bien do ba mona ba marié mana musika ba mona ba onde bazoya. Ezaki mariage ça maki ezaki nango coutumier, to benga ngo coutumier biso ya mboka, to benga coutume. Nako bima ya mwasi. Leki ya mobali atikala kidiba. Atikala kidiba. Na expliquer mne eloko baboye na biso Congo Cool TV pour que boza na idée ya reprendre ba réponse par rapport à l'ikam onde ko mobali na akomi ko sala au moment que tanga ju déception wana. Leki ya mwasi ya mobali pardon amoni abi mais oyo moi ça ya na ngai ami lobeli emo na sa mutema directement abengi mobali na libanda ayebisie abi papa non c'est plutôt longa na mariage o to zonga atune pourquoi abi to zonga kaka ndako donc et ça qui est qui passe atali abi 15 ans ba vandi malgré na babala nité mais 15 ans wana nazalaka témoin ya bolingo wana et na kolinga te na mona buzoba moko na mwasi baboya ni te loko te baswani pété directement abala boy on a sepela ngote mobala sabino est-ce que yona ya no bosali da commettre bo mwana te abi ngana ya na to mwana na chaque jour to mwana ya nanga aya kana ndaku ngapela kenda ku ne pa na ye bon mobali pe azaki suna doute te ayoki kaka o mwasi na lobby babimi na mariage balaka peta mobali wante balaki pe jeune papa te ke non biso okei mariage salami azaka un peu ba photo soit ki photo wana kanga ki photo asuma image mka filmer et 2 jours après 2 jours wana leki atineli yani ba photo ya mariage abi yaya nana surprise mo pona yo atune surprise abi oui surprise ngo za nini abi yaya na atindoka na WhatsApp otala etango atineli ba photo wana boye et tona ki makasa bi surprise on yango abi oui surprise yango wana ava ko tindeli ba photo wana asi ba photo la kisi bande kone mususu na ndako bande mususu ba réagir mabe par rapport ya acte oyo moi ça ya na bangwa salaki acte wasaki ba réagir mabe mais tellement maman bangwa dozaki maman pas tellement abi ke loko eza bote faut doser na boy bana est-ce que ba kabwani yango asali mariage côté mususu te ba kabwani te eza li solo mo pesa ki biso passe na mutema pesa ki ma passe dabi ke baboye na biso Congo Cool TV bozolanda émission oyo face à la caméra bosala effort bo commenter mais avant ko commenter yango na litango bolandi bolanda li solo oyo et deuxième volume de pesa boko yeba elo ne salimaki boye parce que pourquoi mwana mobali akomaki ko créer ba makambo ya yemoko po ya jigara barabeka mobala sosute à partir de likambo komelaki et après ko zwa ba photo wana ayambi yango atali yango amonike eza mwasi na ye ayebisi leki na abi siko oyingo laksa nini abi mwasi na yo abali ngana kindai na feti oyo na mobali nanga yaki na feti ya mobali nanga za camarade ya mobali oyo mwasi no abali donc inane musala te asone da libala famille na bango bayibi mobali wana bien donc yango linga tindela ngandi atinda ngadi bana mboka na bima libanda abi ngabi mana libanda comme ça yé akolanda ngai atana ngai ya bosaka déjà à cause ndé ya iloko oyo ya linga sa ndé scénario nga créer nga yango et ça là qui est passe na kozonga ya mobali ya mwasi na ndako epa mobali ne oyo basali 15 wana tanga yeboe akuti mobali azomela ba whisky makasi atuni depuis quand komomela ba whisky makasi boye
après ça réponse te atali ga na misuka a continue mener whisky na yepe amonika ki a mobile nanga bon ils ba kanda viga ne zakaka ya oluka mais akine pe na cuisine alambi pe biloko bien azoba la fufuna aba la fufuna monto boye moi mobile ya bisiabi so que ça pour na bomo na poison mais c'est facile de na bomaki déjà na likambo oyo salinga ti okoma na niveau okisa la mariage kutimenga na yebité aji ba photo la kisi photo et moi si tanga tali ba photo boye et ça là qui passe aluka ki a expliquer mobile la bagi wasu na temps ya expliquer ngate merci non na place que ngai na so ke kota na dibala no wana vomie na biso bien ke na tikelo ndako nonga na ke lokola ngana za na mbongo te yombo za na mbongo ebele koleka nonga po depuis to faina yo na tiko mona mbongo ebele te olakisanga te le mbongo to liaka awa eza na mbongo na liaka na ngo eza na mbanda ameko expliquer abi wana eloko moko ya expliquer ngate abi parmi ba déception ngana zone na vie déception leki makasi eza yango mais merci na oyo salingai mobala bima na bilamba na ye akenda na ngotie pa na bango azonga na ndako soki andima ko fana na mwasi na ye ezaka pona bolingo leka makasi mais komona déception oyo azwi avant ko tabima atune bona apeso ba photo oyo po ba photo oyo bato bakanga ba photo te na mariage kuna ba photo bakanga kuna na pe bimite abi yebite na mariage bakanga ba photo ka abi leki nanga za na mariage na yo aisema leki nanga za na mariage na yo pe ba si mariage te yango mona soki moi vidéo o azipe photo o akangi mobile na ko mone boye mobile ngo aza camarade ya mobile oyo yo osani ne mariage et ça là qui passe vraiment ça là qui passe ça qui m'a passé vraiment makasi et ça qui m'a passé vraiment na moi si koyoka ki na bakangi ye asu na eloko moya koloba te nde yai ko arriver que après ko kende ya mobile azongi na ye azongi fa na bango mobile bimaka susu na libanda te afanda kana ndaku so batie biloko ali rasute mobile konda na dégâts moi ça me koya na ndaku kuna a expliquer ba parents ba bete kara abi ne loko yo sali to ndimaki te pour moi si oyo moi na ça présenter ça yo et pas na bino après ça nimbonga libala to yebi na biso bien biso moko to isa to bi ke lukana temps ya ko bosser ya bino nga bénédiction nga pas moi na moi si o abi mara biso pas na bino na ndenge zalaka ma présentation famille ko yeba na deux familles mais repesa mbongo libala apesa ka yo te pesa ka bino te mais yo au CP ko sala eba ba buzoba ya bo oza buzobo sali donc eza pasi po omona eza pasi po tasuma kono a ko banda lelo moi ça ko kage susu te amego fukama amego monde alale mabele mama bi car ani na zabo eza passivement po na bimisa mo na ngai po nga mota na yoki yango de salinga passe bongo sikoyo so na bisi batu mususu e ozandenge nini wana ezaki moi histoire moi mukina beta bino pona ko démontrer bino siko ke makam oyo mwana mobali oyo ayaki ko sala na sima ya déception oyo azwaki wana nabi ke toi toujours kaka na kati ya Congo Cool TV babone na biso na ko sala effort na beta bino déception wana ngongande temps exact avec le temps bokoza susu ya yoka sikonde et le roni salaki ke mobali et le roni ni mobali comme ko sala après déception oya soit qui pas moi sina ye wana linga ki mingi ngala mino to mona mbala ya sima na volume 2 ya face à la caméra pour na robete ya bino li solo tout ça la continuité nango mais na resepela na ba commentaire na bino eza lelote ce qui pour na remarque et ça langa bien mais pour na lisonato beta eza na commentaire morote pour yango ça le roi synthèse mo et salike et ça like mobali na déception wana yepe akoma ko sala banko ebele mais ko wana to bombi yango pe ko wana boye ba on a deuxième volume et merci na bino bozaki ebele pour na Rolanda
émission na biso, émission na biso, émission na bino, émission ya biso nyonso face à la caméra. Où ils sont présentés par moi-même, Arnold Bikouma, 520 gigas, autrement dit Tata Mapassa. Et Bambo te belé na fumunsa ku fumumpa depuis Londres babi. Papa nanga moko ya 4 babi papa oya simba ramwa na bien oya simba Congo Cool makasa simba ba agent na ya Congo Cool. Équipe technique Mobimba. Et pourquoi pas à la grande dame Mimi Matondo depuis Londres. La grande dame Mimi Matondo depuis Londres. Là, on a payé Bambo Tenanga belé pas ya l'homme Moufengi depuis Canada babi monsa chocolat. Hein? Moi ça pèse un posa ya pa ko la produite. Na boyango po likolo na ye. Maintenant ngabi ah l'homme Moufengi yo couleur obimisa o. Abi tama passa ta pe na kino ko bisa pe couleur en et ça bien. Et Bambo Tenanga sur ce belé na couple Laza. Na mona bongo papa Sami Laza et maman Pierrette Laza la grande dame depuis Allemagne. Et Bambo te belé na Beni Kilonga. Babi moi si ya pembe, moi si nzambe. Ah mais pourquoi pas à la grande dame Tété Botamba depuis Hollande. Bambo te belé. Venanga lilingu mabele, vie ozomo na TV nanga lilingu mabele. On est ensemble, il y a pas de souci, toujours ensemble. Et ba groupe langa nyonso ya WhatsApp, groupe bangu nyonso na bwa kimini Bambo te belé babi kuna grande boulot place cinéma Kamunde et Yaka. Babi qu'on est pas tous oralé hein tous oraba sujet parce que tous oraba ba idée il y a ba émission na biso oyo ah mais pourquoi pas na groupe cinéma plus parlons cinéma plus babi kuna sous ne place ba cinéma comme pas film comme mara il y a les amis de Congo Cool TV ba groupe belé o nyo songa azanango mwana vita les amis de mwana vita babi bana Tanzanie bana ya Lubumbashi o Kisangani, oh, Bakongo, oh, Bandundu, oh, Équateur, dans la bisonne sokuna. Et Nabi, avant de Kabonabi, no, bon, non, Zembo, oyo, ba embeli Fachi Béton, et Pancholi Botamba, depuis Mbandaka, Bolandango, oh, Sali Kengana Meto Kabwana. Bye. Roi de folklore de Gré-Équateur, Maréchal Njoli Botamba, Avagu Yangoyo. Boyo Kandenge, le maréchal Njoli Botamba, Aembeli Fachi Béton de Nazareth. Babi Mokitani ya solo ya mabele lisi yeyo. Toza na kati kangangenge, babila bakoko. Kalate bobi kolo na marché. Apaku ya mwana. Apaku bolanda ndenge Gré-Équateur wazo soutenir Fachi Béton de Nazareth na moyembi na bango. Roi de folklore de Gré-Équateur, Maréchal Njoli Botamba. Oyo bana Gré-Équateur bandimi pona ko soutenir chez l'État Fachi Béton de Nazareth. Lorsqu'on a mabele ya Mbandaka, moyembi ya solo kolo likambo mokitani ya mabele lisi ayaki na ville ya Mbandaka, azozonga Kinshasa, ayi kozwa pona ekolo kala mingi te bozoyoka yango me. Bola nana na vagu. Mama Martin, oyoki mwana na yo Maréchal Njoli Botamba. Denga embeli Fachi Béton de Nazareth. Nani wana? Biso bana Grande-Équateur. Kolo Bagdet, Fabrice Kombo. Lisa Mokonzi. Bana Gré-Équateur bakati seleka pana Fachi Béton de Nazareth. Edi Camille Guinésor. Fondation Winel. Banani ya mama Deborah motema excellence Kirwa Ndoko Imobali Bana Gré-Équateur Papa Antonie Nomela bono bolo likolo ya Fati Serena Kisekedi Sabrina Kisekedi Christine Kisekedi Grande maître Bamala le grand maître Isir Bambala Akata Mwashi Eje Amanya Sikenga Mongala Chwapaye Esther Mboyo na Basakusi John Farman Noko Motetela les millionnaires Irwa Nambela Mbono Bololo Likolo ya Fati Au colonel Frank Ilanga Fachi Béton Como bolo kaza wapyo Amakalo ngona
mon gouverneur Kili Mopeto. Yekuna yekuna Fati Beto yewana Fati yende mokonja Kongo Michel Mokobe mwana Libinza papa la fanie yende mobale Maman Denise Nyakero Fondation Denise Nyakero Bakanga Kambula Kasimoite Fati Beto Kenazare Bakanga Kambula Kasimoite Maître Ire Karateka ya solo Akachambandaka les amis de Fati Beto honorable Willy Bakonga Nyameonanga Erima Pateko honorable Jacques Njoli Samba Bakoko Isonyo Sola Fati Beto Fati Beto biso na gré côté moi Makasi les petits ya Mama Sombo Bobo Boroka tongela kama bele lisi monima Alatisaka ye kotina ye domination honorable Papi Boto Prezaka sabu balataka chapeau na ye domination honorable Jacques Nzoli Mobutu sasa sekofuku weno e continue ya domination chapeau ya domination Bongo papa Etienne Kisekedi alataka chapeau na ye domination Ah papa la fani papa sombelanga chapeau sabu alata chapeau na ye Fati sombelanga chapeau Fati Beto na ngonga ya 2018 Tozalaka na campagne Tango boyaka na vita kamere Tozalaka na stade Bakuswe Kama na mongo na betela ba bindu lebele vice-gouverneur de la province de Moi yele kaka makasi honorable chef Kongo Tozalaka na bofasa tema Equateur moi makasi Ah Christian Kisekedi Papa na fani sombela nga chapeau Papa na Serena sombela nga chapeau Papa na Tony sombela nga chapeau Papa na Sabrina sombela nga chapeau Lelo tokomi na Trasco Papa na Christine Soko koyoka Les grands artistes na kati ya province de l'Équateur Biki Rouge, ingénieur Bisola Congo moi makasi Mwana lela kanjalo bepa mama Yangwa njoro tamana lele pa na mama Denise Nyakero Mama Soko koyoka Maître Bakuma Bofaya Tema Fati Beto Soko koyoka Bakumisaka mokonzi na lolenge ya kitoko honorable Eric Bobo Moi Marichard Njolotama roi de folklore de Gré-Quater Et grâce synthétiseur na mbandaka Rabi Mwana Kojo tokaka ngoto mamila bimelie Mamesere ngilimaza wapie Yebisa bokulaka Robert Mpose na kata sinele Studio DRR Des Rouges Records Yokason ingénieur de grâce Kini Mobeto Mobengelanga Jatiningo Bilaza wapio Maman Marie-José Ifoku Ekachaka Mariana Eta de Doué Koti na Mboka Okakoswa Fati Beto Okakoswa Yaka Ka Equateur Batombeli o Fati Beto Okakoswa Maman Marti Zompesi Okakoswa na Fati Beto Fati Beto Okakoswa Oana bana Kongo batindeli yo Fati Beto ngana betelo mwasango Bakonji baleke bele na kati ya République démocratique du Congo Babosalaka biso bana Gré-Quater na terre rideni bakonga biso na kati ya Gré-Quater tolobaka taxi commandé velo toleka excellence Jean-Claude Bayende velo tomoni na Gré-Quater eta feliko na bila mbandaka bamakadame etongami Mama Martie yonde mama mokonzi tolobela taxi moto batrasco ekoti na mboka ye Bana mongala batombeli mboka koswa Bana chwapa batombeli mboka koswa No rubangi na si ubangi Equateur batombeli mboka koswa Bobo boroka yoki maloba na yo Yango mboke komoto ngama Video Papa na Eric alobi video Toto sa makamba Fati Beto Eta de droit yange komi na mboka Yaya Laurent Sokoko Yaya moko bien Bange zalaka kalakala ne ya bapocha mabenga na bango Lelo Fati Beto atelami alobi eta de droit komi na mboka Excellence Jali Semo Monako ye papa gouverneur akata chwapa Yeriye mamela ke mozo tebulo ngingo nyoronda muzame ndango nzuge Yeli mapateko Udesi londo
bolole koinyama bondo bololo yebisa mama kabila mama la timie mama nyasi kenga mama moko bien honorable Désiré ibali akomi mingi kumena to malaka yo de mozameru moka ko swa fatie so melio longonya na mboka bakoko so melio longonya ko swa asale mutreto ngamina mboka fati beto espoir mokoto Kozangé excellence Lyotan Joli bienvenue honorable chinois papier libre que tout malanyolo de mayole Chéri Makatoma Mama Makatoma Akanga Kambula Kasimo ite Kaketo mo bebe kwe pesa bala komo sango Otika pati beto tonga mboka Eta de doa komina mboka Mama sénatrice Katibo Tejaza wapioye Fati Beto de Nazareth Fondation Denise Nyakero Mwana lela ranzala kakepa mama Merci maman Denise Nyakero